Papa moko boyazo linga nuire carrière ya mwana ya boti. Même yo linga ngote. Même yo linga ngote. Tala ko sabo fantite na moment oyo. Falaza bar likolo yo ya obeta. Mission rotanga tango mingi ya boy. Petit fallait bon va. Petit fallait bon va. Abeti na poto mais place ces autres à la raté. Deux tigres mawete. Abeti la cigale non? Mais challenge de ticalat. Faire abeti na poto boy. Challenge des arrêtés. Yo même challenge de faire place ça. Bon mettre un concert. Tout le monde a yangoté mais faire abeti un concert. Adidas arena ti le to lugango tout le monde a yangoté. Congo Winner, la seule chaîne qui top comprenant Mikolo et Kangi Makam. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Congo Winner, Winner TV, Congo Winner TV, Sarah Kabunji. Chaîne yango sur le moment culture pays, le moment les formidables. Tin kulu mutung kulu sibakonda ban kulu fois aider la Zulu et toto. Ngayo formidable. Donc toujours invité bino abonnés. Les abonnés. Donc voilà, beaucoup de la chaîne Oyo et ça l'a bien. Totombolango, Sara Kabunji, ACP la Congo Winner quoi. Ah, le monde fou. À Congo Winner TV chez Sarah Kabunji. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est Vicky Nasdaq. Nazamotema, Yashimio Zabolingo, Mustafa, Yamemanga. Motema, yo me manga itu dani. Bonne nuit chérie, mon bébé, oh là là bien. Winner TV, Sarah Kabunji, on vous aime bien. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci bande de réunions sur vos côtés à la vie partout dans le monde à travers votre site préféré Congo Winner Télévision. Je dis un grand merci à toutes les diasporas qui nous suivent partout dans le monde à travers votre émission 100% Tolobela présentée par moi, votre humble serviteur Meleki de la presse congolaise ba maman et tout petit ba mbote belenga mwana bino mobali yo mwana suka na bino mwana ba maman na ça déjà ko présenter les bino émission na bino obo préféré na nzela canal déjà bolinga makasi Congo Winner Télévision. Merci na ba combattant nyonso o bozali kota la biso. Merci na bandeko nyonso bozali na libanda ya mboka. Merci na ba appel, merci na ba partage na bino, merci na ba commentaire. Merci na bandeko nyonso o pe bozali ko critiquer musala photo bongzesika o ebebaki photo sala ngolo lenge o bino bozali ko linga. To pesi merci mingi na kulutu papa Diakano le patron du collège de Saint-Paul School. To pesi merci mingi na le boss Bornedi Diakano babi mwana Lioza Lyon mwana Mvondo. Merci pour le soutien. Bornedi Diakano le fils biologique de mon vieux papa Diakano. Un grand merci aussi à Diogo Gilles Vamwaka. Diogo Gilles Vamwaka Pomba ya ballon star à ballon. Tu peux si bambote belé, tu peux si bambote belé na mona na ndeko na ngai, mwana mama na ngai, Waterloo Kamai depuis Bundesliga. Un grand merci aussi à Jiren Sefundo mona mère. Merci pour les soutiens, merci pour tout Balobi, Bolingona Moté, Majirin, Sefundo mona maman, merci pour les soutiens. Un grand merci aussi à ma sœur chérie Sylvie Massive, Tata Mossi Abadol, grâce Meleki. Tu peux si merci Mingi, merci pour les soutiens, ma sœur chérie Maunga là aussi, merci pour les soutiens. Merci P na DJ Carlo mise en place depuis espace ambassade de l'ambiance, joyeux anniversaire na yo. DJ Carlo de la part de Meleki de la presse Oyayo, Lia Mela Boss Rocky, Azali Akofuta. Voilà, le lot Zalina, Paulin Mukendi, Mwana Suka Bamukendi Babi. Warrior en vie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Milé de la presse. Bonjour na abonné tout ya Congo Winner. Et bonjour na Dida Lutu Lumumba qui est derrière la caméra. Bonjour na Khalifa Olobi porte-parole à Ige Bina Filé. Et Olobi Mikolo to soutenir à 5-5 ya. 5-5 au monde ya postagiango. Il y a un statut, il y a un Instagram, il y a une page. C'est-à-dire pour nous soutenir les Guinéens, au bas de la Moussala Kitoko. Vraiment, et problème est que nous avons un système de Liputa. Liputa, il y a l'État. Il y a salé sur Bondeni, toujours Liputa n'a pas de consommer au bien. Maman, je suis sous l'État. Liputa ne va pas consommer déjà. Mayanga.
Mais on va consommer déjà. Ça n'a succès, il fallait que le temps est dérangé, il peut être. Il déranger les premières années. Et ça, fallait pendant l'ancien qui forme 7, Moutaroye Kolongo la forme 7 dans Haïti. Banda forme 7 c'est bimi, Moutaroye la ngoza Haïti. L'album est bimi tel mais belle, ba single est bimi. Banze ma forme 7 est l'on raté. Yé moi le bimon ça va. Na créé na no René so pembe ya nan. To beti DC7 et kangi. To bundani. Taka DC7 ya bundani na forme 7 azakaka. Fallait le bia te na moni DC7 e pesu na terre mutakolongola za sute. Abako le biso suma yanga. Mayanga na terre mutakolongola za sute ayeli biso le temps. Place au aigle azo adorer moi si. Place au azo ça moi si qui pesanga temps. Tant mususu ozo bouler le ko simba te me pesanga temps. Pesanga tala bino bato botala biso po pesa biso temps ko wela ko zapper mission te pesa biso temps oyoka mambo bien rebima. Voilà, merci banona so bozo tala biso lelo pesa biso temps kolongola biso na noté oyoka nini e ko bima awa le temps voilà le temps ngina bato na bato balobila batant yepe a lobela temps kasi te yepe ko tina liste ya ko toloba nini toloba ke lelo fala ko tina liste ba grand ndenge to mona ba vena biso tsoni to mona ba jibe piana ba kofelo mide ba beta ba stade de martyr fala beta stade de martyr génération na yem to beta stade de martyr liboso ça fali pour fungoli nzela yango mo to benga guide suprême to benga aigle azana vision ba aigle ya musika fala zongisi musique lelo na poto pourquoi pas musique mona embita na tasse quoi pesa atangi bato balobela temps parce que bato belé bazolo baga tozo beta to beta li solo ya temps bozo posana ke temps ezana no nini ngonga diga mongonga moni ezana et pas mundele lobi le temps c'est l'argent chez mundele pas mundele pona yengo ngeza mbongo et mutu musuzo lobi ah na kende kop mo boema na wela sima ya nini ya ngonga c'est ngonga lobi mambebe ya nglobe mambebele vraiment merci na aigle pona ko pesa biso susu ba chanson qui to roboyer ba message à bien to lingi bato ba yemba ba bêtise te na musique congolaise o ka mutu ayemba ifunyi madendo wala zo yemba nini monsieur faut yemba ma message zo yokana mais fallait yo yemba tambo déjà ça libiso déjà dans les bons et tous les warriors consommer le temps et parce qu'ils allaient la minute chanceuse ils ont frappé TikTok nyonso yango na yango plateforme tout yango na minute yo réseaux sociaux ils ont un temps sur côté Facebook il y aura le temps le temps c'est-à-dire le temps c'est-à-dire la minute il fallait passer biso temps penza bo sala nyonso bolingo sala bo pesa yengonga bo luka wana bo komona ngo bato ba luka Stade de France ba komona ngo bo pesa biso ngonga bo luka Stade de France bo pesa biso ngonga. Lorsqu'il y a un scope économique en débat, est-ce que le Stade de France est Rosala? Bino mo nga topesa bino date point. Bo nga bo travailler sur ma date wana tondeni. Comment ça? Non oui, comme si on est mission on est ba lingi la falikal. Rolo ya Stade de Martyr, nini Stade de France. Stade de France to ko beta yango pe to ko retourner yango. Ko corriger nan. Obi? Beaucoup de gens. Gims. Oh, n'a place aux lignes. Beaucoup de Gims. Et toi, c'est Gims. Mais c'est le Congolais bête Stade de France. Gims. Depuis un minute chose. Alors là, fallait qu'il bar l'icolote. Fallait qu'il ba mi défi. Ba ministère congolais. Bo bête concert il y a jeudi. Bête concert il y a vendredi. Bête concert na ba province. Il y a France. Peut-être qu'on va avoir un concert dans la province de France, il va un concert semaine. On va semaine, on va boulot la poto. Parce qu'il fallait un concert semaine plein. Devant, il fallait tiki, à Betiki, You Arena, Polele. Nini, Ako Arena, Polele. Tous les musiciens congolais, ils ont des devoirs, il y a un bête à Biloko. Faire rasoyer là, moi. On a dit? Faire rasoyer. On a un souci. La personne vient à biso faire mbote. Oye biti azali musicien soki a akufa boye. Musicien moi ya kala comme on est dit soki Ferenze so Ferenze faire bo bilo musicien moi kala. On parle sur faire. Faire nini zo lebel.
Ça conquérant fallait pour pas dire. Nani? Ah mais Niliki. Yo tangité. Yo so ça facilite. Comment on le mamba bon. Comment on na mama na ba TV en entier. Quand on dit concurrent, na personne que simba moi, na personne ba yelo trop. To mona jibe na wera ba sala concurrence mo dagi loyal. Jiba beti fikini wera beti fikini. Jiba beti Zénith wera beti Zénith. Jiba salibo wera zuibo wera salibo. Jiba zui disque d'or wera zui disque d'or. C'est ça, ce qu'on appelle concurrence. Si on bino bolo bana mutu wana bolo baza concurrent ya farine, ya fali. Ni trophée majeur. Ngala ko tshelo téléphone nganje. Téléphone nganje yango. Ba Gaulois. Bo pesa ngai 5 trophées majeurs ya ferry. Bozui téléphone. Benga boga de la peste, benga gouve le Gaulois, benga bango nyonso wana balobelaka ye. Benga ba muzeki ndingu na yebelo bate. Nasi basele. Benga bango. Ba pesa yo 5 trophées majeurs ya ferry. Ezati. Eso. Adi de film ba Gaulois. Ayo se bango ki pour la lobaki bo pesa ye 5 trophées majeurs ya ferry. Ba ngote. En demi de faire comme ça 3 trophées majeurs. Quand on dit 3 trophées majeurs, on a des trophées internationaux. Tout le monde a des frimas, tout le monde a des disques d'or, tout le monde a des trophées internationaux. Et ça, les trophées, tu vas dans les Mboka, les personnes dans les Kinshasa, ils ont des trophées. Mais non, mon fabricant, c'est sur le bas qu'il paraît que son baba trophée. Tout n'est pas son baba. Ah bah oui, à son bas. Fabricant, ça confirme bien son frima. Ah, maintenant, mon émission, tu es un peu en temps à l'ango. Eh, Massalanga, Arthur Play à Yebit. Arthur Play. Fabrice a remis un trophée nini bébé te a quelque répertoire oui a un trophée boy ah ça voilà tela il y a ça bino même bato faire eti baloba que fallait ça ma trophée pour na ba zingonga na bango ko quitter ta jour ta ko kapenza boy ba bengi faire na maison mo boy disque d'or et ça certifié penza ba pesi faire ba ko changer langage siko ko ta faire concret fallait faire ça concret ba hérité ba favorigas bango na bango bana wenge. On a pas wenge. Fallait la concurrence. Tu n'as pas modogo, abarambwa, na ba soleil. Bana manzembo. Bana manzembo ni. Bana manzembo ni no. Bana totalité. Quel gambo ba clair. Ouais ya latino. Fali abundaka na 1000 personnes. Ngala felicitaka wera son. Lelo soki musique esili, ndenge mabete. Totira la génération wera. La mabete, son musique est sérieuse de la génération wea. So peut-être le big non, to longoli ba quadrat, to longoli ba vieille na biso banchoni banane. Toute la génération wea. Pour na nini, wea bimisi ba musicien belé. Parce que ba musicien on yo so wea bimisa succès. Après monsieur le chanteur, Zoya Mikolo mabe. Héritier, Goga, Azoya mabe. Vraiment tous les populations congolaises au bolingaka musique ya kitoko. Bon, on vraiment consommer billet na il y a concert héritier le 24 mai oh beaucoup de yango moni il se va avoir un problème non tout est babi pourquoi il y a artiste ko azo fongola pe mutema te pona ba musicien na ye na latino ba fongola ka mutema tant pis fallait pe son ba musicien tant fallait ça nini c'est comme nous il fallait ça nini dans moyen de revivre. Comment ça fait toi sur le plan musical? Toi mambuna nous, toi non ah. Qu'on fait le gars Coco, tu peux s'embasser. Sur le plan musical, bonini. Bon, na famille c'est tu peux bangoter. C'est bon, on accompagne bon, on a posé na bango. Bon, on a posé bien. On rappelle tant oyemba oui, bayemba ka. Mais bayemba ka. La famille c'est toujours na tati. La famille c'est toujours à télé. Bagat. Bino lini. Bino siko bolingi fala sala nini. Azana mise morote as star ndé à la star na quartier là. Si on parle de Fally de quartier là, c'est là mon frère, qu'est-ce que c'est là? C'est Ekima, qu'est-ce que musicien Fally moi roya télé mi ah. Tous les musiciens oui. So misa Fally télé mi ah na fikina ba dobi ona misa Fally. Pour ninte. Moi mukie mdateka gelongi ambazi bourgeois moi mukie bonata bo télé bo poloké oh
Bo Dubaï. Oh, au cas moi. Contre bon Dieu mais. Ah, moni hein. Moni. Et là ils ont bon bino pour comment journaliste ça tendance. Bon, et puis si on parle de quartier latin, on voit directement Fally Ipupa Zela, Fally Ipupa sur le quartier latin. Quoi vraiment na 4-4. Tout le monde a Fally Azawana, tout le monde a Bourreau Bazawana, tout le monde a Soleil, Gibson. Tout le monde qui basta quartier qui est reconnu. Mais il y a le lot, il y a une victime, tout le monde va basta. Il y a une équipe d'accompagnement. Équipe d'accompagnement, basta, on peut voir basta. Basta. Tu as la télé. Tu as le meilleur doumère, il y a le meilleur doumère du moment. Arnaud Madouma. Frankie, meilleur doumère. Madouma, on va passeport et tonda. Tu as Alex Choua. Alex Senté. Il y a bien raté. Et puis que la musique congolaise, bandeko qui se produit dans poto, soit raté ka visa ba retomber zoya toujours yaya main noire. Bon, là c'est pour l'héritier loba, héritier m'talaisa biso ke main noire na musique ça la raté. Pourquoi héritier soit accueilli à Kendana batu nyonso? Et comme on tourne bino main noire Fally. Té, pour moi zande ke bota na orchestre oza na ba structure mo vrai. Oza na ba konzi ya mayele. Oza ba konzi ba melody mbate. Oza na ba konzi beza zaki Jean TV mamba diamba. Oh, na yebite ke boke, ils na ba orchestre msusu. Ba bureau ko bananga na leader ti bureau ba melabangi. Yi bien ngote. Siko bata bongo so ba vani na sa bangi. Oyebike mamumulu ba yem to asala ke concert na biso raté. Oyebike wana na sa bangi. Oyebike Fally mtu azatinda ki bato wana ba boycotter concert na biso. Est-ce que tant on fallait ça la mambu na ye. Biso to auto raté ba concert ya Canada, tournoi Amérique. Oyebike ta wario moyen na TV lobike ba tcheli biso ko ka jambe. C'est biso tant to rataka wana to lo baraté. Mais bino soki ka bozi problème na Schengen. Ah. Omoni Fally. Nyonso na nini ka po aza camarade ya Makonte. Muta tinda ko sala zo bazate, zala mayele. Moni Fally ele zo sala eza mayele. Boania musique ya kitoko ko yeba ko solola. Yango lelo aza camarade ba président. Obi ke Fally camarade Fachi. Mobutu te aigle. Ozo mona lelo zo sala Fally yango wana elengi. Elenya ko zala ya Fally za goût. Fallait ça goût et ma bé. Il y a un moni. Bon, plutôt tout va normal, hein. Tout va normal. Et manga au télé rende baba maon libanga. Il y a un autre sabatoué. Bon, c'est la bomona. Festival moi dans un stade de France Kalateawa. Apparemment, il y a tous les bazuga où on a Fally, hein. Où on a Fally. Et là, ça Fally na ex-patron na Ekofolo mi déjà comment. Et ça bien. Nous sommes tous évolué na quoi na ye. Fally leader na quoi na ye, Kofi leader. Na quoi na ye. Est-ce que l'hippodrome 2025 le rose va plus Fally pour passer une scène moi badati yango ko karaté hein bana bazo lobela ngoto moi avec Fally pour ko ça vient na pour simba te fala na hypocrite papa moko boy azolinga nuire carrière ya mwana ya boti même yo linga ngote wa bibiso lelo yo to mi benda musika ya batu misusu tant tout temps ya tant ya média boye mta ya mbiyo mais tant mono ko mo pela linga étouffé yo to carrément na mi benda elle gambo étoile siko tant Fally ko film ta bon quand on le dit to wangani te lelo so to zoye ba Fally lelo aigle Mobutu papa ba trophée papa ba succès papa ba nyonso papa ba goût papa ba danger papa ya ba l'état. C'est grâce à Kofi Olomide. Mais Fally, botrela au monde Fally ça l'émission mo boya finga Kofi te. Mais toi na ba émission Kofi ça la zo critiquer Fally. Ba tout ne ba na plateau. Obi ke Fally a moi na yo ba mo ya tangi koma mutu mususu. Ya tangi koma mutu mususu. Obi ke Fally bo ya tangi koma mutu mususu. C'est ba question Fally zo ki mané yango kaka. Siko butu ya bongo akobo to zala ne bien. Yango to koma le Fally azanga ni tata.
Il y a un autre qui a adopté la biso Isundu. Comment il a Isundu? Papa adoptif la biso la musique. Comment on a biso pour te moni que papa a bimisa biso za papa mo irresponsable. Ada papa mo boye. Nga ele la ngaso na moni mtu mo am kolor mi gisengi. Pe gisengi mukolo arate. Zoba mukolo azala raté. Zoba ya mukolo azala raté, azala raté. Mais bino boza après ya ko immortaliser ko Folom 2, ya ko pesa ye ba respect belé, bino mona faut bandana ko banga ko Folom 2 ava ba miso bangela bino ko Folom 2. Mais kaka bino moko pesa yo respect, il faut yo mo mi pesa nini respect. Ce qui est abandaki. Omoni lelo wera na esengo ya ba héritier, ba fabugas, ba ferré. Oza ba vantité, ze sengo na ye. Yo mo teke faire azonga na makolo kofi. Et ya nani ya wera. Kofi soit tikala wapi. Bon atikala isolé. Pour faire oya za ko donna na ye wana. Azonga na ndako tata na bango. Alagi sora yoza papa gulutu, so papa lection papa gulutu. So mwana na yo izande fali. So oza bien na mwana na yo. Tala ko sa ba jeter. Ceux qui confessent à la bien na ba warrior. Et ka bien na fali. Anga za na 1000 soutien ya mabe. Et la festival. Et là, il festival, où est le podium 2025? Et là, festival. Bon, le ballon m'a bé. Mouton Robert a concert à Porto, ils ont reconnu la minute. C'est héritier Wata, c'est Werrason, mais tu vas bête à Porto Bangouana. Werra bête à l'Ides Arena et. Oui, il y a un jeu belge. Là, il y a bien monté. Vous battez à hauteur à billet, billet 10 secondes à Barussi. 6 secondes à Barussi, 300 billets. Faire 300 billets dans le moment où. Dans le moment où faire 300 billets. Tu as vu ça, bango bossa la promotion. Bossa la bémission, bossa la rabat. Boya ressemble billet, tu as katé. Toi tu peux imaginer, on est dans TV, il y a Belgique. On le passe un message dans français, on passe un message dans l'ingal. Pour moi, on a un concert. On a les conférences de presse au Belgique ici, c'est mon boy, il y a mal au Wenge. So yoza mala tour, za mala tour. On est mukendi, mon asuka ba mukendi. Le côté l'évolution a fallu pour pa carrière et zo kende bien. Alors ba secret ni nous n'avait pas fallu pour pas artiste et musicien muso mona en haute. Ba stratégie ni plutôt. Pas secret mais ba stratégie ni mona ke o fallait salara, bande ko peso ba sali bolelo, ba retenir bar mo na fallu. La liboso et pas fallait la rendre respect. De deux, fallait avoir musique comme passion naï. Bato belé bazo musique na système akala musique na ya moni musique esimbela bango te type okoza na talent moni musique to bota manango okoza na talent mais oza na do musique te neti ba musicien belé ba na talent mais ba na do musique te parce que fallait na talent na do musique ana nyonso kati na ye PDD fallait na mambo etali musique pour ça c'est pas ventilité c'est ça ça c'est ba jé a kobenga na yo longwe pour la musique c'est ça où ils ont ça la honneur ya fali pe ala la ka avant agenda ba boîte pamba te c'est ça ba biloko ils ont ça la ke et pesa mutu mamba bien 20h déjà là li so bo pesa une rendez-vous à 10h 9h au côté déjà ya ça on c'est ça il y a atela qui aigle na été il y a ça ndé honneur ya musique na yi alors sauver image ya musique na yi ya moment lelo yo fallait tambusi drapeau Congo partout lelo fallait fongoler liba mission Congo nzela lelo yo wera beta couloir café honneur ya fali pour fali mutabandango honneur a fali tous les musiciens ba beta musique na pote honneur a fali wende mutu akofongola héritier lobango so nga na wangani même mwana ngai akolobaki na kosi so faire yo wangani ke obeta musique na poto te pona fali te banda ba combattant bakangaki poto yo beta wapi sana ka ndete ke ba combattant de ba comprendre ki no musique ezonga na poto ba stike na bango fala kanga ba combattant kacha fuka misa bango pour moi ye ba combattant ba ko peser héritier wata a sala la balance batumbaka mutuka moko boyir abeta concert mais fala ya
mituka ezika ya beti concert alasi bino boaba eloko te ako arena ta yo tokotala yo arena ta ale ba mitutu bosutuki to beta bakombata mamo babia totika ka basendi afuka misiba fala nga bakombata kati bali bakombata komisa ba bakomba fati bali bakombata mais bakomisa ba bakomba fati PDD bakombata musique te bakombata politique boke bundisa ba yi politique bato ba yi culture bo bundisela bango nini bato ba beta musique ba langa nzembo bundisela bango nini c'est ça au monde qui fallait si bango na fuka misibino kakise omnoko allez boya bande beta le ba wera ba beta et le mission totanga na ko beta grâce à Fally Ipupa bango nyoso faut ba merci pe bazo obligé na ba concert on va passer 1 minute de silence pour Fally Ipupa on a besoin de musique na oh mais mon tracer nzela to boité musique na beta on a poto mais ba kata yango tonga siko bo bano bani 1 minute de silence on a Aigle Mobutu Fally Ipupa le guide photo ne bimba mona sima écran géant. Allez, vous continuez à concert na bino. Tout le monde qui peut tigre innocent ou tu peux se mot de dia qui ba wario na nzima. Te toi na poste na mito na poste innocent. Toi poste de dédicace nete. Toi na besoin abeta nanu ba Aigle mama banga nanu. Amito na poste abeta ba Aigle mama banga ndi. Bino bo finga Fally, bo continuer na ko finga Fally. Bo traiter te, bo bongisa pété. Tala mposa bongisa na mutu na minute ote. Boaka ba Gaulois. Boaka ba tunyo soni oboka mais ba wa yo ko boaka te. Biso to aka na Fally na biso. Moni Fally le belo mot très capital hein. Ba wa yo ba za ba famille, to za famille na ye. Biso ba wa yo, to za famille ya Fally Ipupa. C'est même les loyo ba ministère congolais tout ba boy Fally. Biso to ko boya Fally. Biso to ko boya Fally. Po to yebi honneur o yazo sala pona mboka o. Tala ya moni ko beta ba libanda mboka drapeau Congo zo pepa. Sans sakate, yan sakate, lelo Fally beti na Fally beti na ba Italie, Fally beti na ba Portugal. Et là, le concert, il y a Fally beti na Inde. Pour mitema na bino pem. Est-ce qu'il Fally beti avi? Inde na Chine. Inde, Chine, na Japon. Na Japon. Sora beti tikitia. Pour les gens minto. Fally assurer le rôle pour faire la musique pour ayembi tout. Tout. Na vanda bona mona mtu mwasa analyse na TVO. Fally na salle le côté na musique. Eh! Fally na salle le côté na musique. Muto ele bino mama ba emio, bino ba mama ba emio. Ndele bino ba sold out. Ndele bino côté ba di ba bien ligne. Ouais, on a joué à bêta concert na poto teka bien ligne te et dans na ba restaurant. Mais par rapport à temps on a internet c'est ça qui des allées le beau. Comment les gens tawana te tawana te. Tu as ba Facebook yote, tu as ba WhatsApp yote, tu as ba TikTok yote, tu as ba Instagram yote, tu as comme le non fala bien. Rapport à Fally la musique congolaise souvent du monde ya la rami. Ebele. Lelo ba tebele ba mo beta rap. Grâce à Fally Ipupa na musique congolaise. Tu bien na biso rap ezali ko exister. Mais zayi te mutu penazo mbarumba français belé. Na mona faire avant na TV bazo tuna le binga na apena o mamen. Ngana obeta rumba mais ap. To mona ka bo to lala ka bo to moni fait abeta. Nini rumba trap. Oh, pourquoi tu son mondo? Yo le ba obeta rumba. Grâce à Fally Ipupa non. Fally danger. Pourquoi je suis à Fally? Nanga. Pour à ça la honneur à musique congolaise. Fally za musique congolaise monte ça la honneur à musique congolaise. Pour le moment.
héritier wata. Ouais. Gas publicité, bah ferreté, bah fabricacité, bah non cibité, bah bien affilité. Pas mise localité. Qui a fallu ce qu'on a musique ça. Pourquoi tout est là retour comme ça biso que football on a défi il y a maître Gims il y a Stade de France. C'est ma musique mon hôtel il a concert sur la lité. Gims a bêti playback, fallait bêti penza live. Toi ma musique mon hôtel. Pour bango bangolois. Ba komaki bato maître Gims. Ole basa la débat ya faire na fali, ba mo ça la débat ya Gims na fali. Ba mo te ça bango to obeta Stade de France pour la aussi sa bino tembe. Gims aza congolais zo évoluer na France. Pe na fali obeta musique monter. Mais ce que musique fala Gims sala ngona pété. Mais musique fali sala Gims ko sala ngonte. Ouais. Oh, Gims sala ba monter wala silit. Mais fallait oser sala ngwa salango. Soit na washi télévision mede. Pardon yo kanga ala liwane sili. Yo bolingo. Bandolele. Taneti na temps. Muto linga ngate mais pesa ngata. Voilà. Pesa le temps. Donc il fallait danger. Ton préféré fallait pour après ça biso sengo na musique. Et c'est un moment musique on est là. Même la boîte na musique comment beta ba nigérian, ba ivoirien, ba couper décaler renyaka trop. Mais grâce à fallait pourquoi de leur besoin ici na top. L'autre moni mutu tout comment ça l'effort. Fallait précis, mon place musique au moins que na okufa. Fallait précis musique on se pose ce qu'on a travailler. Fallait le rôle mdazo asimbi singa zo bende ce que ba collègue na yi. Personne n'a pas collègue ne ba yi bango mo tazo bende na ba papa. Le tanet to bendi wera. Oh, fallait me bendi wera. Ah, fallait me kin. Tu na biso na suka ngo bebise miso to kata ngo se ka mo panzi. Ah, fallait bende wera. Banzo ba yo soyo wa papa. Wera vana combien de tabeta mizina potote. Fallait asa nini ya carrière wera après ça wera que vie betana. Wera ada le roi de la forêt. Tant moni fallait ngazo place na ngai nda yeba moko. Paye à s'imposer be simbi. Tala ko sabo quantité na moment oyo fallait za bar likolo yo ya obeta. Po tala ona banani. Mission zo tanga mingi ya boy. Petit fallait bon va. Abeti na poto mais place les autres à la rater. Toi tu peux imaginer musicien deux tigres mawete. Abeti la cigale non? Mais challenge de ticalat. Faire abeti na poto boy challenge des arrêtés. Yo même ça challenge de faire place ça. Bazaki makasi ya kofinga biso, bo mettre ba concert. Tout le monde a yangote mais faire abeti concert. Adidas arena ti le to lukango to mona yangote. Il m'a déjà mon frère. Oh. Mon angote. Et puis mais là, il y a pas la bango. Mais biso. On est dérangé bien choquant. Tu vas mettre un concert et mon a raté le capagne à concert. Sauter un concert. Bien mettre un concert bien produit. Producteur au concert, il y a même de bi place na diffusant. Oh bon mon na YouTube on zaaki ba TV na biso. Mais oh le penza que normalement, yo so mon na YouTube fallait chercher concert les yuna. Ataka produit aye producteur aye azu image na ye azu mamu na ye son na ye akesa nango ya oto mona nango zonga na ba canal plus ezo sa concert fali trop dernièrement na oto mona concert fali mo ya Italie bablo mo abongo concert fali ebete ndi obisoro na vandi so ba ta na landi concert tisuka. Voilà, merci pour les Moukendi, tu as comme une ambition sur la émission. Alors, vous avez un programme européen, c'est orchestre. Dans la minute, il y a Libanda, tu as Aya, il y a Libanda, il y a Libanda pour un concert, il y a
ya mboka place on a l'action qui est le place là c'est grandeur ya ba grand artiste donc ba bengi makambo etali pona mboka ba bengi ba artiste ba benga Fally Ipupa asi ba Gims ba Gaze Mawete banani to mona ya bango ande bazalaki na ba représentaki pour la concert ya ko annoncer que ko ese batu ke tozo souffrir tozo menacer na est pays fallait que ndaki wana a profiter peu ko ça la biso le temps maintenant bientôt là ya okita azala mupanzi ba Tanzanie wana soit longwe ba Tanzanie c'est Angola bientôt là ba Angola na zoya kalaté ba août wana ya tozana Angola déjà de fin juillet déjà ba la landa na zana bino wana moni bongo ba moni bongo on peut batailler le ba retenir ni na passage mais ba ba retenir que beau savourer le temps et beau savourer mayanga continuer à partager yango koyoka yango. J'espère que Mayanga on a 3 millions déjà et oui 3 millions de vies déjà et déjà le temps que bato mati pourquoi et cause a déjà 1 million déjà c'est-à-dire déjà bo tala yango penza bo yoka penza bo yoka message au artiste apprécie na profiter un peu ça va dédicace na na bana Luanda tout et depuis là je vois Maurice Mpiana mon ami de tous les temps bientôt là na zoya déjà tozana na Luanda wana et na pesi mbote na bi Matakoye Itmatum depuis Luanda ba biso ya zobima bakataka courant tout pour y appeler sa lumière Matakoye Itmatum Marthe Fouti na pesi ba mbote na bosanité la patronne maman Leki propre Betty Muswamba na zoya maman Leki ya moto vraiment bino ça pesi bino mbote ya Dida Lutumba. Voilà, merci. Merci à tous les warriors au Bolandi Biso. Vraiment, focus. Warrior Baba s'abonner. Warrior s'abonner à Bobandozanga vraiment. Na bandoleka avec Milik et la presse est bon tonton. Azara un problème là tout a tendance c'était ngande kam tontumbo la raye. Vraiment beau s'abonner à Basala Moussana nouveau marié. Voilà, merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci à Bandono Sotera Gibiso et Bandeli Kino Nasuka. Là, je dis un grand merci à mon ami et frère Djogoya Baipupa, donc Babi Warrior Salitaire à la raté, Djogoya Baipupa Topesi Bambo Tebele. Pourquoi pas à mon ami et frère aussi Daoso qui de Lamba Moutete la Lolendo Boyi, donc Topesi Bambo Tebele. Un grand merci aussi à DJ Carlo mise en place, joyeux anniversaire Nayo, El Gradino Yula Seigneur, Topesi Bambo Tebele, gérant ses fonds de mon maman, merci pour les soutiens. Un grand merci aussi à ma sœur chérie Sylvie Massevi, Pesi Rambo Tepa Tata Moisi, à Bana Tata Moisi Badol Grâce, Maungala depuis Angleterre. Voilà notre cher bonnet, tu as vu dans cette émission. Ceux qui bossent pour la émission, pour les autres, merci ming comme habitude na Adi de Lumumba Lomata Est, Zaina c'est ma caméra qui non en montage, na micro Emile qui de la presse. Merci ming na Madame Sarah Kabunji pas très depuis Angleterre. Restez branchés sur Congo Winner Télévision, vous ne serez pas d'ici. Quant à moi, je dis au revoir, bye bye. Tokutani, prochaine émission. Maman na Yerusalema Boyata bosambelanga lisaye Congo Winner, la seule chaîne qui toque pena mikolo et kangi makambo. Abonnez-vous. Congo Winner TV, Congo Winner TV, Sarah Kabunji. Chaîne yango sur le mona culture pays le mona les formidables tin kulu mutung kulu sibakonda bankulu fois aider la Zulu et toto ngayo formidable. Donc toujours invité bino abonnés les abonnés. Donc voilà, beaucoup de la chaîne Oyo et ça la bien. Toto Mbolango, Sarah Kabunji ACP la Congo Winner quoi. Ah makilanga livoma le monde fou. À Congo Winner TV chez Sarah Kabundi. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est Vicky Nasdaq. Nazamotema, Yashimio Zabolingo, Mustafa, Yomemanga, Motema, Yomemanga Itu, Dani, bonne nuit chérie, mon bébé, oh là là bien. Winner TV, Sarah Kabundi, on vous aime bien. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.
massivement sur Congo Winner TV.